Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canon ba mbote partout place bozwami la canon na bino yo mwana muluba mbote encore na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo dadi pourquoi pas na Georges Djunga Georges Djunga otete la ke mafumbe ba mbote na yo vraiment belé na maman chérie maman madongo ma la patrona moi ça ya fioti ngoma ba mbote na toujours Darling Love la émission na ye vous avez droit de savoir vous avez droit de savoir tout ça nos sujet oyo nazanga moko te na plateau naza na Jerry Kobetox naza na Gauthier business oyo toko débattre na bango vraiment sujet oyo pe eza analyse tozo sala ezaki na couple moko mobali ya boyi mwasi na ye po ba violer mwasi na ye na 5 personnes mais mwasi oyo ye akeko linga oyo azolinga bala aza mwasi ya ndumba ndumba pena boso okuta na ye apesa batu carte de visite na ye na carte de visite na ye zo présenter que aza ndumba yango to nito sa na nous analyse na plateau na Jerry Kobetox na ya Gauthier le roi ape bango baza mibali to sa na nous analyse et longo na bango bonjour ya Gauthier bonjour la canone mona moluba kitoko yo wapi mona wa liboso na ba fan tout o bazolanda yo. Bon, Batouba Linga Kaka émission na check check. Hein? Vous avez droit de savoir. Déjà, tu es le sujet moko bien et c'est moi kozala. Tant bozo yoka, bino pe boza ko analyser au biso to lobaka. Botiaka ba commentaire de façon que émission et qui ndar bien. Ba commentaire na bino botiaka wana et permettra biso ba to le karma ming na émission to bungisa. To sala sala malamu koleka. Voilà, tu oses vraiment ma commentaire na bino mes sujets les deux à moi passi eza penza moi passi poza plus mama bolingo mambo etali motema makambo penza moi osimbela mutu fimbo ezate eza plus motema ndezo loba motema ezo loba matoye so motema eloko mo loba eyoka su matoye penza te ko ye moko aya ko muzela ba décision na ye modo moi vraiment to s'imposer mingi ezate mais makambo loba vraiment yali. Merci beaucoup ya Gauthier. Bonjour Jerry Kobetox. Bonjour Darling Love. Bonjour na bande réunion so bozolanda biso na Congo check check ya yemoko boss Sibu Mutombo. Ngana lobaraka bande ko bolanda biso plus ba sujet ce que ça la maraboye une émission et vous avez droit de savoir avec Darling Love. Ils ala rapenza à chaque fois, ils ont rappelé que peut-être qu'ils ont raisonné tout le temps na té. Ils ont rambo ils ont salama pour prévenir tous les sites internet ceux qui ba patron na ba na poto ba ça les locoté site revivre été prévenir beaucoup mara Kinshasa makambo donc Kinshasa les makambo c'est belé de makambo to zo loboyo ils ont makambo ça la mapena na Kinshasa dernièrement na auto publier le monde na Facebook ba okama ba est-ce que ça makambo solo bozo kama eza makamba solo zo sama na kitata poki tsaso eza munene makambu chaque jour ebimaka kaka donc bo tchaka biso ba main forte tant to sala ba sija boyebo soutenir biso et non que peut-être ya lobaka que biloko na bango wana non donc c'est un peu ça quoi. Merci beaucoup. On répète encore sujet na biso ya lelo vraiment autour débattre sujet na biso ya lelo ezali ke mobali ya boyi mwasi na ye pour moi si azala violé na 5 personnes mais moi si oya linga bala aza moi si vraiment moi si ya ndumba premier jour ba mona na a présenter carte de visite au pena ba commune na katike aza vraiment moi si moko ya ndumba ya Gauthier analyse et pas inao. Bon analyse ngana mona na mte mutu ye moko alobi mitanda biboya ko violenga ti violer zelo ko moko ba forcer mutu violer zelo ko monde ba ba muta ko ina embuscade violer zelo ko moko donc ba kangi mutu a commis na faiblesse moyen à résister zate donc et puis à céder mais baza ko forcer c'est ça le viol vous comprenez ngana ezo sala penza pasi vraiment na boya mutu kaka pona viol obiso ko lingi mutu bolingo za monde moko très complexe do na bolingo to kutana na makambu ya lolenge na lolenge ozomona ya mibale bon nakina nka mwamba moi si andumba bike moi si andumba soka banine ti mamsusu 18h ti ya comme mamsusu 21h ba ko le capé 7 personnes on a ce que ça violé mais ba leki na 7 personnes
na ndenge pena ya sentiment pesine librement baleki na 7 personnes nous allons avoir genre moko ko ke linga mwasi wana o yo moko nga mona na mutu na nga na yebi na talebo ba musuti azoya na ti ayebo déjà ba to damsone na yebi nanga. Mais mobile wana zwa ki raison à lobby ke ye mieux vaut avant na mwasi o azani mwasa ndumba mibali wa bimana bango ya yebi bango te mais o ki amoni 5 personnes ba viola mwasi na ye pe ya yebi bango siko o yebi si bisoté mon presse ngana tout moi question si yeba ndeni ba viola ki mwasi na ye mwasi oui parce que yeba la ki déjà ba violer na 5 personnes à combien de niveau tu es comme à l'hôpital ah cassette faut comprendre mwasi na ye faut comprendre mwasi les accidents ba salité. Les accidents comme les mois sinaï. Tout comme les net, tout comme net, le que moi ça c'est là qui accident, le beaucoup mou est katani. Alors ngabo ya moi sina batenga pena na ko linga moi sur le beaucoup est katana. Les accidents comme les mois si. Donc moi je suis en train de plaindre en faveur de cette femme. Mais ça vraiment accident comme la qui moi si. Non mon até pourquoi mon bala robo yaï. Merci beaucoup ya Gauthier na ozongela o na ya na ngambu ya Jerry Cometox o ki ndenge ya Gauthier lebi les accidents et komaki. Mais ndeko la biso mobali ya sali mabe ndenge ya boyi mwasi na ye po ba viola ki ye. Darling Love na oki ya Gauthier ndenge azoloba moni ndeka ye mo azoloba bolingo eza mboka moko boye eza mystique. D'abord to ke nanu mobali wana ba violer mwasi na ye. Darling omoni eloko mususu otikala nango na mutu boboti premier mwana deuxième mwana ozo raisonner kaka ndenge mukolo ba viola ka mwasi wana omoni teke mwana mobali na boy atikala na elo moboye na mutu ya chaque fois raisonner kanga peut-être ko ya ko tinde pe mukolo mususu oba masolo to beta ko ka ezala ka boy omona mobali mususu ba viola mwasi na ye akoma mone bien tezei le mususu mabe moko boye aosa nini aluki le mususu nzela mo ya mukuse asali na empoisonné ye abomi ye ole peut-être ça la makambo wana mieux vaut aboya na ye akena kolinga mwasi apesa ke carte de visite na ye ki azandumba même si madame son akendenge ya Gauthier lo bakina 7 personnes la journée mais amona angoti. Est-ce que vous comprenez, darling? À mon accord, côté on est ma bé makasi moi si andumba. Te moi ça ndumba, bon moi ça ndumba va venir na biso ba franco ba yembat. Ba ça ndumba ba koma ba tia mabalat. Mukoloka ko yo bobo bokolinga na e platiki makamwana no sombala moko. Et bon ba ba so to li. Te darling, pesa ngata. Est-ce que bike bana ba petio ba benga ba ujana oyo? Est-ce que bike ba odamsone ba ngole msuko leka kutu ba ndumba? Ujana ndeni. Ba petit na biso ba otenga misa terrain mikolo ba petit miki oyo ba osepela ba diplôme on na ba ya miki ba 16 ans 17 ans. Zela na ibisa bana na bazana expérience makasi koleka kutu na mwasa ndumba. Mwasa ndumba yeso mona mwasa ndumba na ngwa masanga. Mwasa ndumba mela masanga makasi. Mais ba petit ba mela ba tirbo kinga ba dégâts. So vandise na bandal boyele msusu na mo placement melo ba 7 tirbo. Mais mwasa ndumba so mona mwasa ndumba mela masanga bele. Basalaka basi lokola basi nyonso tout. Mais comme tout babala moi si selon réputation au moins ça. Réputation salinini. Réputation salinini. Non mon ate garçon mo ba kotaka basi na ndaku chaque jour na studio na e pas abali mfi mo ya veni na bango. Ba lo bakiri azali na réputation mabe. Si ko na analyse ya boy oyo ba violer na 5 personnes. Makei pona moi soza moi si ya ndumba. Oh mais ça normal, ngana Monica ngana miche na place massa na Monica ke atikala na bitumba na conscience na ye chaque fois ba no bundise kaka ba violer moi si nga ba violer moi si nga. Tikana ke lo linga nga et puis alinga ke te ko na lingi moi sa ndumba te. Eza bolingo nde. Botika na ko lo ba lingi ka moi sa ndumba eza bolingo. Lem soupe na mystique afumi. Moi si na ndumba sa ke makamkoleka moi sa na ba violer wana. Biso to mona ka ke aboye ka boye. Lem soupe jo a découvrir makamsusu pa moi sa ndumba. Tala. Darling ko buka na te bolingo ya mystique. Bolingo za jomo ya munene ya ngambe telema soke kangio okokweya. Donc ko lingi so même na mutali boma. Vous comprenez? Donc ngana za na para Joana aboyi nde bitumba na conscience na ye. Na moi sa ndumba obunda te na conscience. Na moi sa ndumba obunda te na conscience obunda ndeni. Obuna na yo mona otamba pena na mwasi mo bonanzelo kutana mutu mo ay msupa le kanona ya moboy azaba mala la tête ezala bakara et puis moi ça ndumba ya visite agelikana chomo ya mala la tête te to ba kinois zela na bisa yo tant ba mala la tête ça pena mutu so en voiture aza 20 kg mais aza mala la tête mala la tête mais ce que ozala mala la tête ba mibali wana zela sikon zela na yo sko de jo bala momi wana obi bêtise o linga ça bêtise nini aussi m'appelle moi sinon on a parti mon boyo. Je ne crois pas. Un nous soit monné en alliance nanga.
ngana alliance to simbani boto bima jeune nata le kana na ya damsona ayo meka mais jour peut-être soit linga sala bongo ngani mna olaxa ko mos na ki na ramakasi na olaxa ki na ramakasi pour moi na ngana raison à la alliance ngana la alliance yo pote buso baso le kana kana et simba ta et ko simba ta mukete moi ça nduma to pese petan azala pe moi akoma pe moi si yandako ya gote moni likambo yo ponanga nde balobaka ka mutakimi mbula aokima mbula mais crocodile akimi mbula banda akene kati ebali na sens nini gérer zo baso mamba conscience tala nga na ebike momi na bali image se kotinga na mutu tina zo bala ese vaninga na mutu ke mwasi na nga azalaki chel ekolongwa kanga na mutu te de la même manière que mwasi wana soki pe bavandaki na ndako mwasi na nga baviola ekolongwa kana mutu te ozomona même mobali wana tiabika bali mwasi ya chel akobundaka nango na conscience na ye mobimba ti na suka vi eza nini bana bakobota bakoyeba ke mama na bango ti babala na kana azalaka ndumba oyo pe ba viola ki bana bakobota bakoyeba kaka ke mama na bango pe ba viola ka e c'est des années tozo ba ke makambu ya image na makambu ya réputation donc na oba violé na ndumba ba ko ba na balance ba ka ndenge moko siko na kati ya bolingo mobali fois salani soki mobali alingaki vraiment mwasi na ye mobali alingaki vraiment mwasi na ye alingaka bokisa mwasi wona te po mwasi eza accident komelaki ye et comme les na tangu ya pasi ngoba ke na tangu ya pasi obwaki muninga ti mwasi akomaki na hôpital na kati ya pasi wana yo boye yo bwaki faut tala na mwasi yango est-ce que avant cela akangaka na mbali mususu akangaka na fidélité le zaka likame ko elimut c'est que mutazaka mettre la vie na ete awebi ndenge tozale lo 14h30 na kinyawa 16h 17h 18h ko rappelle kamo ekomeli gotier mutazalaka jamais mettre ya vie na ye ezaka lokola basi to bali lelo zela momi na yo pe na nengo na suksa na loba moko momi no ba mère madame sonné ya viol après yo continuer na ye moi j'ai azaki mwasi alingaka bala ozoko ata mwasi na te bon mwasi na bali lelo bo métis noir glodi lokala ngango Jerry Kobeto mon métier mo ba violer te yokate on continue glodi lokala ngango lelo na sina bali pour na pire et pour le meilleur ba violer ye eza accident et comme lié na ko ke pour na nini eza loko moni basi musu to le to bali bato to za na basi to ba copine na biso to bali bango ba bali to ba za na bandenga ba copinage okomona bina mwasi oyo moko ebike mumi na ngando bimana Joanna bokutani na Joanna bozana momi na yo Joanna leki bo se croiser na conscience no imaginer yaka Joanna musonela nganga momi voilà batu basala baba toro na minute oyo na ya gote zela na biso ngai ekomela ngai zela na bisa yo ya gote semence na eza na kati ya oyeba ekomela ngai ngakuti soki na kute na Jo oyo ba noda musone momi na ngakala na minute wana ngam na okumba bo na osiamat ngana ko siama penaka na ebike ngane na minute na okumba bo pona okso mtema pasi epe komelanga ya kokate akokota langa ta kitsa mutu na se ngana oyebisa out ngana oyebisa epi omone loko ya gota oloba mwasi ya nduma yango na una to songsa mne lomo ba petit na biso ya ba palais oyo bana ba 4 bana 5 bana mwasi nduma mo okuti ya bota te epi otali tolo pena boye omone peke systématique ça va ta ba momi nduma na consulter darling nazo bateke nazo kumisa bango ezala ba momi oso tali bobi oyo sa ki chel poani libala kasite muso biso ya na sala mpona libala mobala bia zate so akute na jomo ya bongo azolela ne mwasi ba auto damsone pa batu mo boye ba criminel moko boye le msu pasala soki ba combien de mois damsona na momite yebi combien de malades otika wana siko ale ngana continuer na momi bo pona aider na vie na ye na tiki na ngai bituma na conscience te bitumana boyina buna bitumana conscience akende na ngana bana nga chele wana monteke ozali na bolingwa mwasi wana bolingwa ezalaki na ngome makambo ekomi eza somo c'est l'histoire vraie biso to tambola moi trop babulo na biso yo on est artiste non to kotaka mo invitation nazala na flat moko esika na salaki moi une semaine place na flat one voisine bazaka 3 filles ba voisine na biso na flat wana bazalaki 3 filles flat yango zaka na moi bokolamba na bino na eza na cuisine yango ba sera to mo sola bien ba lambi abeta li sola bina nga bimbo musala to sala ko na zoka mo po bango tshaka ba ta ville
Aïe, mais et comme l'anga mukolo mususu, mobile a zwinga ina boîte. Amimanga bakote ba ma campagne, kuna bakote a se, bakote ba sen, liki kuna na ba se. Tokendo aboto, toke kolala. Bake bakoti sa fiona na ndako moko, ndako na bat bazala. Ata kuna kuti kula kuta 5 yaya. Ba viola chel. Ozo kompani. Ba viola chel wana. Bongo ba finge surtout ba viola bango. Fi wana zo betelanga lisolo ke na chel me ba violanga, ba bimisanga ba 3h ba buakanga soki wapi na mutu ko bango bakima. Ozo komeza ba parler moko ba parler mo boye, ba tibata mouvance, ba tika tanga et pakiyaka bakimaka. Ozo kompani. C'est que fi wana na vie na ye ba kenga na zaka chel, me na ki chel nanga ba violanga. Ozo kompani. Eko koma pe na ba situation bongo na bi kende ko wana za lokola crocodile akimi mbula akibata malakati ya mai soki fi wana pe na vie na ye ba viola ye akoloba na jo wana te sozo sala phrase tozo loba mo soki ekomi mabe ya gotie soki baby si déjà po fi wana oya bali al chel ane ndumba ane ba viola ete nini la kisakatiki musala nini la kisakatiki musala na est-ce que ko bala ende lingo la kisake pekisi makamna yo c'est la pena c'est la nanu munenge fu garçon azo bala ende ngandi babali wana ache alliance ala yebise mama yenga mona noketiko na kichel est-ce que yo croire pena nango bon soza na déjà na venir et le roi na venir za dia darling yo ko to simi microbe so babali ba so banda lelo c'est fini otiki pe mbala moko et bon c'est comme muninga na tika te poani moi ça yo ka mobile na yi nenga zanga na isa bino ka ke lo moni manga moto lobo ya nde pona nga systématique à momi wana mumena monde mimi eleki ya oba violaki monde mimi monde bolingo te chel obili mobenga chel bilemso bo bulela miso chel mo bo ya tele magana sana na paka juma so indeni te azala ba carte de visite alors non obi kana mona da image afi yango ando to mike pembe tai a disco tala mulai Kala, bino sa ba chena pour nanga zali ke jo wana za muta bolingo muke azabata ba genre que so ozana isengo buzana yi so qui passe comme elio akimio ozo combat et ça passe comme elindeko lokola fina betili sula chel wana andimaka te na kati ya musala na accident bongo ko komele aza chel abimaka na mbala musala bo combien 2 3 bon d'accord ba pese ba sasa andimi abimana bango bongo mais cette fois les alai bongo te za pena ke ba viola ye ya ko violer ba pese pe lo côté abitaka ba risque to kutana na ona bulo baba wala ba violer nangina ba ilo moko elo moya gotelo ba ke kimenga momike est-ce que ebike lelo soki ba violer Darling Love va violer au vendre let na venir na bino obi robima après combien de jours na balabala to pesa ka exemple mo typique. Mais Tiel a robima na ye ake musala na ye azongi na ye ba quartier pe boyebi ke oyo azaka Tiel akenda ville mais yo ba violer yo obe robima et puis ba la action écran ba obombe longino to comme ça ngo flou nga métier za monter ayi binenga osala mais Tiel ba la kisa bilonga ba Tiel a ondi ma pela bo na émission ya télé 50 ans Marie Kasamba ba la kisa bilonga Tiel azala carte na ye azola kisa alors abeta vie na inde ba ma mekomela bango. Mais yo siko ba violer na quartier obima combien de jours? Comme toxio monite ke ndeko. Comment na ke relika ma réputation ko to ma besande ya che ya mutu ba violer. Comme toxio monite ke tozaka non na kati analyse na biso ndeko la miso mbal azaki nde orgueil. Orgueil. Pona ye amona kike mokile se yebi ke ba viola moi sinon on a 5 personnes. Azomona oui Sony. Mais Sony wana OK Sony memeli suna kati ya Sony. Nana ebisi yo. Tanga eki na ta Darling toloba na bien. Bat ba wala na biso ba batu ba yo ka biso. Aboyi moi sana ba viola ki. Azui Tiel est-ce que na quartier na mo ba yebi Tiel wana. Identité to chaleti na braza na kini awa Tiel moraz a mouvarane na ba ville kuna na ba braza mouvarana ba Ramdam na Pointe Nord na ba Foncheche to ke na ba free d'ici place ba mbia sezaka wapi ba place wana surtout ba Tiel mo ya bongo ba yene leti na quartier mo ya boye ba yena ye yo yebele wapi mukile ya mukio yebi mukile za mukie nini saka na mutu moko na quartier wana pa le kafi wana oh ata yebiye za lisolo e bongo sikoyo Darling mibali nyo soto mwana mwasi leti oya za chelte oya lekana na bango la canon ba mona ba Joanna vina ezaki via ba chel
Vous comprenez? Azalaki mutu moko tang bazaki na sœur na biso wana o bazwaki accident ba violer wana. Azaki déjà mudana ko sa sœur, azaki muta ba boîte, azalaki muta okine ko damsonaka ba chel. Vous comprenez? Peut-être la réalité ya vie o ya vivre ne sali ki ya comment? La canon net nga boye. To so pe ba déception ba vite. Biso pe to ba to lekina ba makambe na vie. Tina ro balabo. To kutani pe ba mabakuti. Tango na kutana na libaku e comme mangana na ba chelite. Et comme mangana na paka jumate. Et comme mangana na nini na biso ate soki na tanga bakoma ba lo bate. Et comme mangana na kozwaka 30 nini kimia na ngai. Jo wana na comprendre que azalaki mutu déjà ba cheli banda kala. Vous comprenez? Yango na tango akmoni likambo wana azongi na mboka na ye. Mboka neza mboka ba cheli. Azongi kuna sika ke kuta na fiona pesi ba carte visite. Oh papa. Ozola ba bongo pesa ndeko mobali. Ya gote. Ya gote. Apese on a boîte. Est-ce que na kuta mu? Tant ba bimine quoi apese carte de visite non? Abi prochainement si tu as encore besoin de moi, voici mes coordonnées. Yango na tiska zo la git. Kasi yango na bien gote. Tant apese carte de visite wana. Yo libalo zo salo somo kana kata boîte. Bato balinga na kata toilette à bar. Sko kolobani. Et puis lobby babalani. Et puis mec ça tient. Oh, ça problème ité. Bon tiens les a problème. Tiens les a fait fin du monde. So tali kutu so tali ngana ka chrétien te so tali na film à Yesu. Mutu ba viola place nezala wapi. Mais ya tche les ali. Na histoire à Bible. Moi c'est ndumba oya ki pembe na Yesu. Ako senga bolimisi ako boss même na mobala so balé ako tikise makamwa so sala wana. Mutu ba viola na histoire à Bible azati. On se comprend. Ngana ngina lo baboye. Ya gotia lo baboye po ezaye. Mère Glodine na yebi na métisse noire. Olingo ba la dans 5 mois dans 2 mois. Ba violer. Aya gotia mariage les a reporté. Tika. Oh te lo baka pour sa TV. Merci beaucoup tozo chité déjà. Ezaki vraiment moi analyse muke to ngato sala nanu. Si makambo e komeli ndeko na biso mobile na ndeko na biso mwasi. Vraiment, j'espère déjà Metiti Marole qui sa déjà photo ana. Bon mon ami nyonso couple ala nde bazala ki na harmonie na bango ya bien et loko kaboli bango kaka po ba violer mwasi na 5 personnes nde mobali alingi na yende lisusu te vraiment il y a gote tozo kabala déjà analyse na biso to komi presque na fin ozolo banini message ni nozo lancer na ndeko na biso mbal pour kozwa occasion ya kotala vraiment émission oyo message nini ozo lancer na ye te loko conseil na pesa na ndeko azala sérieux alinga ba sœur na bolingo ya solo atika kokota na mulongo ya bato ba fingisa bolingo ya bato ba osala semblant ya kolinga ya sala ki semblant ya kolinga po muto alingi muto azana kati ya bo tala to mona bato akanga jo momina ya tena ba 17 fois na acte infidélité mais aboya mwasi na ete a continuer ka kolinga mwasi na e to mona kutu bato penza ba bala na pete na musapi aya uti bula ye bwa kuti mwasi na flagrant délit na mbetu na bango ya libala li conjugal ndenge balobaka alimbisi mwasi na e ozo comprendre pe ba continuer bolingo na bango pour dire que mamba bolingo na bolingo ya o babengaka le pardon. Quand il y a le pardon faut régner. Petit rozala na to bana journée tito suksa moko osala ka mo erreur osala. To limbisa na kaka. Ozo comprendre. Ya nga no senga vraiment na bandeko bolanda biso to sika osala ka semblant ya kolinga. To linga ka penza bien. To linga ka penza na bolingo ya solo. C'est-à-dire na kati ya bolingo na biso to vandi selo ba bengi pardon. Le pardon est vendre. Pour ceux qui n'a vendu ici pardon, na mouton na lingi. En tout cas, il y a pas à nous pardonner nga peine na ka pardonner. Voilà ka conseil na pesa nga na pesa mingi na ndeko wana be puis na sœur pe soka oza occasion Rolanda biso ba ka courage vieux salema ka bongo pour na ba ka kezaki na nzela na été. Pour ça zaki vraiment mouton linga même Christ l'a dit, on donne que sa vie pour ceux qu'on aime. Soka zaki penza mouton ya lingaki il y a alingaka pesa bo moine kaka bolingo nae continuellement pour na sœur wana. Voilà quoi conseil na ko pesa na yango wana. Merci beaucoup ya Gauthier et Kobetox analyse na biso to komi presque la fin. Conseil nini ozo pesa couple voilà pour vraiment o tie couple ala mbutu. Olobi oui olobi ke yo za pour moi si wana ya ndumba. Na lobi boye tokena na mwasa ndumba donc mwasa ndumba za na droit ko balate. Mais zela soko tali lelo ba fille to mona ka mpilu likolo yango nde nzamba osela ba ngongolu bazo balaka soto ke na même na ngambu ya théâtre na ngambu ya chronique o mona ke ba fille bazaka o ba mona monsantu diabolo en personne mi bomba mais ba o mona ka bana mabe
bango ne bengalisa bango na babala donc moi ça ndumba azalo kwa moi sinyo surtout soko ke va na bango okoyoka histoire ya moko na moko nga mobala desevanga nga mobala salanga boye yango etinanga na kende kokoma na nga boye mibaya ba sala la bango boye pona biso ka mbongo mais ndenge nazana za kapena posa na za nanda kwa mutu faut to pesa mutu pe chance mais ndeko na biso onga nazolo bake o ba violer yoka ya gotima kamba lo bake mutu apesa bomo ina yemo bimba na mutu donc soki papa mo neti ba jemo na mona ka papa moko boye aza soda ngana lingi mwana ya linga bomanga ale na pesa bomo inanga na mwana wana ya ye papa na ya bomanga jamais de ma vie et puis eloko ya gotia lobi oh mutu komona mutu muso akangi mwasi na ye na mbetu pe na boye li conjugal akangi na mbetu alimbisi en tout cas ça passe pour ngana lobaka na mwasi wa kozala mwasi na nga so akangi na mbetu na mwasi mususu boyanga ngana lobaka bongo parce que na lobaka ke muko ngana ko bala c'est fini. Oh, tu n'as pas les loisirs, les entraînements. Moukona Kobala, c'est fini. Na kotika losala moi c'est ma bête l'accès. Moi c'est musu na mbetu boye. Non. Toi quand ngana moi c'est mon avenir non. Ya on a le bipe na mobali. Nga géri soki na kangi yo moi c'est na mbetu. Ata na linga ki on na osala effort na kende ko nyoko ama mais to kabwani na yo. Po to ebito etikala na mutu. Lelo to mona makambe belé. Mutu ayeko boma mutu ba sona après un mois ndeba ayeko boma mutu. OK. Kana on a vanisa na mutema. Tout ça la semblante surtout biso to za bato makila moto moko ngana kayina mo sina na mbetu bona mais c'est bibero ni non que non pas la bino mbona pe que non perte ça non problème te la vie continue donc c'est un peu ça moi na mobali ngana ko encourager aux apena mobali ya solo moi ça tchela na ngana on a déjà image na malgré na moni te mais na moni karaki asa mystique asa pena moi si molongi alongi etumba yaya oba violaki la vie continue ndenge ya gotia lobi kota mabondeli sambela nzambe okozwaka mobali oya vina loko oya biso bi Michel eza nango problème ta songi na mboka ba Michel eza nango problème te donc c'est un peu ça. Merci beaucoup ya Gauthier, deux personnes na ba yayo poto kabona déjà le rôle à moi to bundana okoma lisolo na vraiment inspiré nga mais asona ngina koma on fona tsenga permission na yo po na kozala moibité na bano mama lisolo wana tala na ngina komango to mimango na ndenge mobo kane na vana déjà to pesa on déjà titre mais moi to bimisango ezate mais lo na lo baka na bana poto lelo mercredi extrait ya elamba ya Sony et Koti donc batala déjà moi extrait lobby jeudi na 18h déjà liboso ba écran na bango ba mona 1 à 2 ya ilamba ya Sony na sengi vraiment na biso to consommer et sika bokomona mwa mbeba to mwa erreur ezalaki bo finga biso te pardon ezaka erreur œuvre humaine ko za na mwa erreur bo komela biso na ba commentaire boloba to ba bazana ba numéro na biso bo benga pour totala ndingi to sala mais lamba ya Sony je vous jure que eye pour et ça la bien bino na bandako eye pour et pesa bino ba makanisi ya bien malamu eye pe penza pour et fungola biso susu maele ya kuleka merci na la canon yo oyamba inga lelo bon mikolo na ko takana ba 5 ndako ndenge ndeko na nga Geria lobaka mikolo na ko tapa ya Natasha Mavambuski la coiffeuse donc coiffure to kina ko ta mingi pana na pesi mbote na ko te pa ya Pichu Basunga mobali ya mwasi moko Ladine Baf Basunga nazo ko te pa ya Merlin Ngola na États-Unis nazo kota et pas ya Ronette Ngali Brinette Mbata Full Miel na Afrique du Sud nazo kota nanda kuna bango vraiment nazo kote pas ya mona nanga ma fille mona poto ya kala akinaki moke makasi Dorea Masenge de Kasongondo ya mama esika na suka yango yote. Merci beaucoup. Soki na suki no katinga. Esika na suka yango. Meti so na tangite esika na suka ka na Nigeria yebi na suka ka so na suki donc na suki HK Iget Kamanzi na Canada. Donc soki na tangi déjà HK Iget Kamanzi après elle plus rien. Voilà, merci na yo la canon. Merci beaucoup, Kobetox Bambote, Nabayayo, pardon. Voilà, ta eza mingite, na pesi mbote na Rocard Mies les mignons garçons, na moni auto komelanga, merci beaucoup, c'est un plaisir. Et puis na pesi mbote na Dodé ma vomi sa moto na Nzambe, na pesi Bambote belé ma madongoma, motema ya fiotingoma, et puis boss si bumutombo papa, yebi kaka. Angata makuta uteka mu Wester, le patron automénagerie Kobetox quoi métis. Et puis na bossani
nite ah ngaya Jolwemba mwana mwasi mo ya pembe de la part ya Clarisse Plasma donc na suki wana. Merci beaucoup, j'espère que vous avez vraiment embellé à Rolanda. Mission, vous avez droit de savoir quand est au Salabino toujours analyse Nabino comme il faut. Tout ça, wana bon commenter, bon commenter, bon comment vraiment numéro Nabino Zara toujours affiché wana et Zara pona remarque Nabino bon fingate pardon et lobby à côté bon fingate. Tout Zara binemi Nabino te biso sans bino pe moi été bino pe sans biso moi été vraiment. En fait, quand on a porté pe bazala ba histoire rebelle, batindi la canon, batindi la canon tala histoire bon salemia. Ton débattre comme un sujet, c'est ça le cas bien. Merci beaucoup, merci encore na mon boss, mon patron, papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Merci papa pour la confiance. Mbote encore na maman Madongo man la patronne, moi ça ya fiotingo maman chérie. Mami nazozela. Merci encore na mon vieux Papizi, la honorable Papizi, la solution et ça bien. Merci encore na mon réalisateur Metiti Mazosa qui est toujours bon mon ba image qui toko boy. Voilà vraiment ma casse Metiti Maboza toujours conseil national bino Congo Check TV broza décidé to zawana pour na sala bino musala comme il faut to mon ani ba check boss abonné boss a décidé check. Congo Check TV. Yasibo Mutombo. Congo Check TV. Yasibo Mutombo.